ya internet esika bona banda bino so pesi bino ba bonjour ba mbote na bino mokolo malamba ba mokolo elam pona bino nyonso balandi nyonso émission na biso tout sauf rire kande na lubaka Jerry Roberto, c'est vraiment image qui top au web. Bande konanga lelo na libino na numéro na biso ya sika. Kala mingi te na ngonga mokie to ko découvrir ngo ensemble na bino soki nani azali comme invité na biso ya mokolo ya lelo. Tozokota na kati na Jerry Roberto to découvrir nani aza invité na biso ya mokolo na lelo. Merci Jerry Roberto. Si vous prenez la biso caméra, vous allez la bana photo ba découvrir invité na bango ya mokolo ya lelo. Bonjour. Ouais, bonjour Méta Logique, Méta Immortel, la belle de Belle. Puis Roger, moi en boca, les autres je vais dans ma solo il y a 7 jours de la semaine. Moi mon chien a puis Roger, après tu continues à sujet du jour. Puis Roger, 7 jours de la semaine. 7 jours de la semaine, évolution dans les années qui nous. Ouais, bonjour. Yambotena kwa kupanza basangatali mwana mboka Werason. Na kio pesa mbote ya lokumu pe alifiki na tata mokonzi kumu ya wenge mwana mboka Werason wa pesika zali na ngonga o azabongo na bikolo bisanga bya Amerika na États-Unis wa pesika mwana mboka Werason na kei pona kosa bilili ma matali loembo ya biso 7 jours de la semaine. 7 jours de la semaine ezani. Eza 3e album ya Le Roi de la Forêt. Na ransi boyokaka album na bosse zara ki wisampipa ya mibale zara témoignage. Parce qu'il y a mis ça tout, album en solo, et ça 7 jours de la semaine. Troisième album, pardon, c'était 3e album, il y a Werason. Donc Werason, banda na musique na banda wenge musique à maison mère. Oh, ils ont un 3e album. 3e album naïe. Nabi qui a ça là peu album éducation, oh il y a ça là pas ma mais album vraiment en solo, et ça 3e album naïe dans 7 jours de la semaine. Donc, on a des personnes qui ont ouais, Ming le Roi de la Forêt a habitude à refoula, couper sa chance dans la gêne, couper sa chance dans la mission va évoluer. Il y a un moni Ming, album Ming et Salaman la maison mère, et Zaki album et orchestre, donc album il y a pas musicien. Mais il y a un ballot peut-être ça, il y a le Roi de la Forêt. C'est quoi le Roi de la Forêt, Azan la Kati, il a été est-ce que la répétition la vie est pour évoluer comme d'habitude non, on va répéter ça, Mikolo, tous en repos. Hein, yobi ba misa maison mais baza ba responsable, tous ba tout monde boy o que toi na bana, toi ba responsabilité au toi simaka. Donc il s'enga pe que tous a peu temps, il y a que se reposer, il y a que contrôler famille. Donc ndenge tous en repos donc mais quand la minute le 15 heures déjà tous zongo la rokuta na ba yemoko Abubakar Liondo Nzambi Omungabi patron au Sokutena déjà donc c'est aux au CP là. Babiso Okutani na Jésus ozonga bonté il faut toujours ozonga na moi elembo moko ila se Okutana na Jésus. Abubakar Liondo nga benga ka Jésus. Et puis ça soit tiens. Abubakar Liondo ouais donc on appelle ça mbote c'est azotala biso prête sur Rosa donc batuno bakanisi yo quoi donc ba répétition tozonga là déjà parti le 15 novembre donc mokili mobimba boy ba ke ba porte à la zamba playa ezos fungwama ezosonga ko fungwama le 15 novembre donc yemoko le Roi de la Forêt azosonga la biso na mabele na moko ngba Kinshasa le 15 novembre donc misala pe ezosonga na la zamba playa na sima wana nde tozotal sasko mando ki côté Angola na mboka ya Greve Futila Liebo donc le 6 décembre, nous sommes en Angola pour le 9 et le 25 décembre, nous sommes à Luanda toujours. Bon, je Roger mon amboka. Toko tasiko na mama likambo na biso ya lelo, mama likambo na biso ezaki. Puis Roger, ça porte parole za ni monta théâtre, ça la théâtre té. Likanisi wana eutela kiyo wapi. To kozaka na mo babiloko moko ou bien pour exemple ngala lokola yo yango wana olingi osalelo mo ya bongo poani tonini parce que ba comédien bango moko kutu ya bangala pe baza ebele basali yango te Puis Roger porte parole simple porte parole ya bonge musika maison mère inzini ko salelo kwa ndenge wana vraiment toyo kana ngana bino elongo ko ben ngala poser question wana Puis Roger répondre ba fan no bazo yoka. Ouais, merci Meta d'abord on est en français, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Donc pour dire que pour Moutou, à une initiative, c'est raté, aux ala, ce qui n'en est pas.
ou bien esenga te ozala na mbongo ou bien ozala te non ezaka ke soki oza moto ba initiative ozwaka ba initiative na talaki c'est pas que papa lokolo aza mongala oui papa lokolo aza molobo a mongala te donc a molobo. Ah bon? Ouais, donc bah oh bah bien le coulion est outa ezali donc papa le pango oh ya ba esika on doit foutre là comme on les ara papa le coulion vieux de son vrai nom comme on a Maurice vieux Maurice Ngabuka comme vieux le coulion on a donc vieux Maurice Ngabuka puis Roger ba comédien basé belé pe oh ba mais pourquoi papa le coulion? Ouais na bandi na papa le coulion parce que d'abord papa Lokoli azaki ko seksanga mingi na ngala wana benga lui de finesse ya ba congolais donc lui de finesse ba congolais ezali papa Lokoli pourquoi moi papa Lokoli toi on ba comédien mineur le ba fiston sai toi on ba viesi atula toi on ba vengadios toi on ba mangwaou toi on ba sobe la dit le phénomène kitingindingi esikanga mo pe na sala théâtre vous comprenez ils ont ba grand comédien ba maman Mbalo Sombo bazana ba Roger qui est derrière toi Nassil ça. Mais ce qui n'a raisonné papa Lokoli pour vivre on a besoin lui de finesse pas on a besoin lui de finesse et Longina pas mal déjà vers le baté dans Obando Seka si on sait vers lobby donc oko kangama panzi ngana ba rajou mon akuta na vers Lokoli en Kabamba donc na mona vers Lokoli telemi na ye ya ebinga te ngana ebi artiste atemi na ebi na talara figure vers Lokoli na banda ko Seka si on vers Lokoli talinga yo oui ko Seka ni omani likambo omani oyikoseka donc ndenga loba na kanzu na ko isusu donc azaki grand artiste mais il a salanga passe là qui vient à Koufa depuis 2002 si le 2016 le soleil beta masouté et si la bongo tandis que ça ba œuvre oui ba sous ce soleil ah chez kwangi ne perd pas oui bien sûr ba blog wana yo zala mwana mukela tawana yo yebate OK merci donc pour dire que je le couleur qui grand artiste il faut valoriser donc le 8 décembre oyo donc tout ça là hommage il y a papa Lokoli le 8 décembre oyo. OK merci puis Roger quand on est dans le tour dans le lobby puis Roger qui est derrière toi? Jésus. Puis Roger qui est derrière toi? Nzambe alikolo o appelle sa inspiration ya lo ba ça appelle si vision appelle ça appelle provision. Siko ozomona te ke pour na kosala ba organisation ndenge wana essayer de Roger siko na yo moko kaka na mbongo o ezaka ya yo moko ya msala na yo osalaka o bafutaka yo na entreprise na bino maison mère yango wana kosala makambo nyonso to ndenge nini yango babenganga bongwa nzoko poni pona créer mbongo ebimaka na badale vie te mbongo ebimaka na projet mbongo ebimaka na ba initiative donc initiative aboyene na sono weda ba faire par ekoti Ndepe na monde déjà Yemoko, le boss des boss, le sauveur de l'humanité, Aboubakar Liondo, Nzambi wa Mungu abinde na moniebo déjà doit faire part na epezo kota pour Aboubakar obi ki Aboubakar za ami à culture. Yemo pas ça moto ebi ma mbwa ya ba artiste donc Aboubakar aida ba artiste surtout na maison mère Aboubakar atara loboko mingi massa na fiston sai massa na héritier batebele do Aboubakar solo la bien. Ndena kutene bo déjà na ebiki na mamba papa Lokoli déjà moi solution et puis sami donc pour dire que muta derrière ngezarara initiative nanga nzamba za simananga et que liboso mais na œuvre na ozo sala na organisation na ozo sala donc vous m'équipez ko solliciter ba comédien vous ensemble vous travailler na ba collaborer na ba comédien ouais en tout cas merci na Hans Luzolo le comédien Hans Luzolo dans Paris. Il est déjà où tu as séparé l'initiative en Saloba qui est à charge à la polo, à t-shirt, Torolata, en Savion. Et deuxièmement, dans le presse, merci à Fiston Saï. Il est père, il a pu rejeter tout le solo là. Et merci encore le phénomène Ladi Sobé. En tout cas, le phénomène Ladi Sobé, il est père à séparer là qui a pu rejeter tout solo là. On se très bien. Merci aussi à Papa Ngaloufa. Parce que quand on dit Lokoli, on voit Ngaloufa. Papa Ngaloufa, vraiment, à même qui a la famille, Papa Lokoli, tout solo là qui peut avoir autorisation. Merci à Papa Ngaloufa, on a américain peut aider pour que les camarades soient à niveau. Est-ce que tu considères
Non, 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 non. Donc, d'abord, tu dois confondre. C'est pas les structures, il y a des comédiens qui ont des les individus morboyés, fanatiques morboyés, artistes. Individus morboyés, ils sont comédiens. On a tous ceux qui considèrent que le président est comédien. Dans limite l'air, ça la hommage à papa, papa la mission sans souci, bah considère le président comédien. Azak informé. Oui. On a un groupe sans souci, c'est ça l'organisation à Bango. Quand ça la, il y a pas de limite, il y a considérer un négocio, le va considérer non. Et ça, le problème. Le problème est la grave, il y a beaucoup de famille, aux autorisations, il y a famille, il y a beaucoup de choses là, les camps. Donc, soit la famille n'est pas d'accord, donc nous se tirons les gens au problème. Ok, merci pour Roger Monamoka. Par opinion, c'est pas posé à soutenir l'idée à Roger. Pour que Roger a fait que c'est le numéro à contact pour soutien à Bino et ça là et moi bien. Roger que c'est le numéro à contact. Ouais, numéro n'a Motivation surtout les gars sur mon amboka puis Roger abenganga na plus 243 9 98 12 30 62 plus 243 9 98 12 30 62 et ça numéro nanga ou bien le qui na numéro bureau nanga ça 085 850 24 25 085 850 24 25 de aux bureaux aux coordonnées masolango donc le 8 décembre ça kalateawa tozo sala hommage to kanisa papa lokoli moni papa lokoli asala mingi o compagnie solo à carte pour citoyen na mangobo na yebi angote tant papa lokoli abanda ko teka ba carte pour citoyen l'air a tekeli mangobo azotuna état civil na oni et o ko ça état civil te papa mangobo facha pour papa mangobo ya la tara tenue militaire comment bazotuna état civil. Il faut tourner état militaire. Ah oui, il fallait pas tourner état militaire et zanini. Donc bah viens là bah c'est qui ça est grave. Il y a un moni et papa le collègue va kufa. Atike la biso obe bakal na bakal. Est-ce que ah yo kolukanga est-ce que va telo bakal? Ce qui va telo yo bakal est-ce que nous c'est plein nango? Ah donc papa le collègue buka bakal. Donc histoire bakal wana ça histoire moboy oyo et ça très profond. Il y a un moni na oyo sara batuke. Donc le 8 décembre, sur l'initiative, il y a moi en Mboka Puis Roger, le boss Paul Kambale, toujours humble. Donc nous avons un boss de boss Paul Kambale, toujours humble. L'argent ne parle pas. Il va bien toujours humble. Donc nous avons placé ma moto na ici Gazali. Donc nous avons surtout la biso. Donc pour dire que ma soleil a bien, le boss Paul Kambale vous avez appelé ça enveloppe. Il y a quand même quoi le bosso dans l'accès qu'à faire pas enveloppe malamment. Dans des abouts pour le paysan, mais qui a pris ma caméra dans il y a petit tout. Pour bino na biké, mimi bossala et bossala toujours et loko dit que non loko non ça là, ils appellent un avantage là. On a limité que non les camerounais aussi les accords a des avantages, on sait qu'avantage nous pèse à la carte. Avantage là oui, avantage c'est ça qu'il faut batuba et baisou sur le coup. Avantage à wana batuba bete so komba lokuli batuba sekali susu bakanisa susu ah tozala na comédien munene lokuli ya ngwa puis Roger ozomona te que ozo lo créer un jour problème nan non un problème nan tant que diana famille la papa lokuli papa na biso chaque fois azaki ceux qui papa moza pour na ba comédien ba artiste en général azora toujours les devant pour na comédie lelo bato belé ba benga ebo yibi bato belé ba qualifier ba qualification nyonso ba mususu ko ba inciter même mais ce que lelo puis Roger moi na mboka otiki musana qui porte parole olozala no kaka na ngambu na yo olingi to lingo kota lisusu ba makambu ya ko aider bato ya ko linga ko valoriser ko pesa honneur na mutu moko boyo o ici azala ka lisusu te papa na biso atika biso bato embelo ozomona teke et ko créer des problèmes non frère na Roger ngani malgré na longola président va porter parole mais puis Roger likambo tote ko lobango l'autre fois ozaka toujours pour insister que yo olongoli Roger Ngani azaki président yo azaki président comment yo za président te ozobeta sete na likambo makasi yo longola Roger Ngani ndenge nini ouais mais lelo tozana wana te na bika na na loba ke frère na lobi pour to soulevant voilà y a on peut cet exemple frère na Roger Ngani doit porter parole na créer agence na voyage. Est-ce qu'on est à ça l'agence d'un voyage il faut avoir un problème na bato keo est-ce que non ça tant que c'est le on a bien bato chaque fois on passe à la haine na ndenga bien mais
tala oyo ekrele kasi oyo ekrelaka soki asala ngo na ndenge bien seki bato bakrelaki problème babenga ndeti problème nange eza amour du prochain souci nange eza tobeta so komba papa lokuli point trait yango. Ok, merci pour Roger Mboka. Oui. Moi, mot de la fin et ça l'a bien pour nos fans nous bazo landayo. Atalaka. Na moi mot pour na site na biso oyo Congo ya lobby na Africa Telema TV. Congo ya lobby Africa Telema TV ba meilleur site pour voir na vrai chéri. Immortel. Au senti bien qu'on ça l'interview na moi sozo ka sur la parfum au monde ndé tozana kata auberge. On comprend donc Meta Immortel. Laetitia Meta Immortel, beauté plus beauté égale la tendresse. Moi c'est moi bien. Alors tout nos questions avec tous, donc avec tendresse, donc ça la bien. En tout cas, tous à la totale la race. Si tu l'as, on a eu bisabatou. Bon, c'est la 7 jours de la semaine. Yangone. Boyoka le roi de la forêt, Nzelani na memi biso. Boyoka ba Boubacar Liondo Nzambe Omungwabi prêtre. Massa fiston saï saï, massa ya bato ebele, artiste ebele. Ah, donc Boyoka. Ya koni le koloté. Apona le koloté. Yé akabata la té donc Nzambe Omungwabi Aboubacar Liondo. Donc bambote na banga poto sombele suka bisanga. Bon, basuka bingwale maluku suka Kinshasa na comme na suka basanga talaki mona mboka we asoma koma lelo pe na kolika te bozoma ki baiki oli boso etando ike to ponzela singa na tina rolandi mona mboka pi Roger pona ko yebisa bino na matali mona mboka we rason so bo sepela ki botondi ne sika yeto zwa maka comme mona ngo Marguerite hôtel Marguerite esika na biso otwaka ko pe matango nyonso tout so ngo mona ba prêtre ya na Marguerite awa na Bokassa Bokassa cabine dans la commune de Kinshasa au kuta hôtel Marguerite hôtel moya bien au bon mon monta auto pelé na ngo sana bina tanga komone bondi mati ah sana bina tanga komona e bon mon ndeti ka eza théâtre menté abina bomba mais mikolo to wana oyo mikolo to wana libandi ba bien ngo libandi yango nde mutekangi terrain mikolo donc on le badon Meta na pesi mote na bana poto nyonso du na jeti bilomba auta biso na Belgique na pesi mbote na Feliton na Lyon ya mama Adam na pesi mbote na Paris pa ya Kelimbala Ginette Mbala petit na mwazo ko sanga pe mwa trop mikolo na pesi mbote na Paris et pa ya Ma Claudine Kinwa ya Nelly Mosei na pesi mbote pa Mami Lulendo na Strasbourg na côté États-Unis siko na Talibé ma pasteur mama si de jument pata mama Nexosé na Gladi ba kokate di Mader mama Abane Belé na pesi mbote pa ya Apocalypse Bella le sénateur des États-Unis nazo mona bongo pitu mbongo les États-Unis wana na koti Las Vegas bona koti masalanga zo bala lelo bena le 4 novembre masalanga zo bala le jeune coach international Guilain Adoya Bisengwa azo bala lelo Guilain Adoya ere mariage masalanga na koti kota Canada na moni na talibia na moni nani Jibol Mbala pe na kokate na comprendre te Western Union dirait na Canada to neni la habité donc la pesi mbote na ngali susu l'état si dit pas la grande dame maman sociale maman Victorine Iyala maman na Naomi Masangu maman na Sarah maman na Samuel tokanisa ememboyo ena ngoyo patimboyo mandarine selemboyo tokanisa ememboyo leki na biso la pesi mbote na ngai na kiti côté à Kenya na Kenya ce qu'on est comme on a ce qu'on a moni ce qu'on monte bien que a comme ça on a pu Roger patron chaque week-end monte bien a comme ça on a vantard pour les wanga immortel il y a maman Mylène Amouli pour les wanga na fondation PK pour les wanga na pesi bango bambote na Docteur Kongolo na pesi mbote pas Eric Gwanya mobali te yewana tant na que na qu'est-ce qu'on compte ngola la pesi mbote pas Grévi faut-il allier le milliardaire congolais Grévi faut-il allier motema Malili Nzumba et nazo mona le souvenir na chic bazola likamba comportement na ngola na ebité na suna pesa mbote na moni soute na kini na pesi mbote pas ba na ngai et na bossa inte mon cœur là où repose le cœur de Pierre Roger maman paradis immeuble intelligent bien bâti Bijou Kalumuna maman paradis donc na pesi mbote leki ya batu ya maman Bijou to pesi mbote sikozai mais ta pesi mo sina mbote donc na pesi mbote pa ya Sylvie Kalumuna na Belgique na pesi mbote pa Nacha Kalumuna na Kabamba
et Pati Kalumuna donc voilà ma petite sœur ya madame donc après c'est mbote na batuki balinga mwana mboka pi Roger donc na musika to na pembeni ngayo nazali nazalaki na suspension te pe na tira aux suspension te mais nazali ne blâmer donc zara blâme ndenge za rara donc ba vi mutalingi ote akebisa ote Abubakar Liondo kota makambo papa lokolo nzambe wa mungabi kota makambo papa lokolo merci. Ok, merci pour Roger moi na mboka pour na répondre à l'invitation na biso. Bandekonyo balanzi émission na biso tout sauf rien. Le lot bino moko momoni to leki na niveau ya sika to yambela kibino puis Roger moi na mboka o azali bouche autorisée à Weno Musica maison mère. Il fallait qui to passer na nous par makamba maison mère après to ekokita na sujet du jour na biso o ezalaki makambo ya papa na biso ya défait papa na biso lokuli. Ce qui se paye na image au beau pesa mbote beau pesa merci mingi na Jerry Robertos na pesi ba mote na ngami na balanti nyonso émission na biso tout sauf rien bato balala ka polite balukaka toujours ba news on balukaka ngo mosika te balukaka ngo toujours na site o ezali Congo ya lobby na balanti nyonso ya chaîne na biso o ezali Africa Telema TV pourquoi pas ce que zo bete masolo ya Africa Telema TV na mona kande super ngala 9 lumière ba yo ba azanga na mbanda keke bazalaka mi balé na melki zaka ka Jerry Robertos mobile oazo na beauté ya deuxième république na super ngala na bosanité na pesi bambote na ngami na Guilain Omeonga Guilain Omelonga na pesi bambote esiko zali ba bibo la luka esika nini bake na mbunda te esika nyonso mpe ezali bokoyoka toujours son nango ndenge ezobeta pourquoi pas na kati aanga kati aanga jet privé yo na bengaka openda jet privé ya ngai bayiba te mpo soki bayibi na kosepela yango te na bosani te na pesi lisusu mbote na nga na Guilain Poya ba Guilain la femme du patron motema papa Mikey patron na pesi bambote esika ozali pourquoi pas à Cynthia Jésus Cynthia Mala Jésus te na pesi bambote na bosani lisusu te na nazopesa ngo na Abubakar Yondo babi nzambia bampongo babi mutakutani na Jésus azongaka maboko pamba te toza ya kosepela babi ye aponi na ye ekolo te aza mpona motu nyonso bai tokutani na nimero ya